ça, j'aime ça Gloire. Mais je sais que balobi nanga Gloire. Soma isa bongo botana ba betenga masoke Gloire langa na zemi ah obinini obi c'est là c'est maman qui toque back. Sauf que Gloire langa je le connais il fascique Aza licencié il fascique je le connais là-bas. Karine Mokonzi je le connais, c'est une sœur, une fille qui est courageuse. Même ça qui vraiment dans le monde, même si tu pas le baka, ou le baka les cas du fascique, camarade nous à la canali. Mon boss, le bruit original, maman qui toque baki sami. Mon avec Gabi Mouta, moi la muzomba solo, na kata di blanc, bah bien maman là moi baki sami. Bien Gloria Olanga c'est. Soit disons que Azana zemi. Ouais merci bah très cher internaute, bah on se va mettre ça dans la émission qui toque au 100% vérité. Bah bien Prince Ka le parfum de la presse. Vraiment dans 4 chaînes abino au babien de Manza London TV de Makambo tu ko effacer presque ba chaîne tout et ça ba information ma bé actualité ma bé n'enga ça toujours idéologie ba bien na régie on a vraiment sans oublier 7 étoiles avec fonction sur ma caméra tous années bongo toujours tout ça on sala nga Prince Ka le parfum de la presse journaliste nabino ngayo vraiment lelo vraiment na ko présenter bino émission té na ko présenter les bino vraiment n'enga na présenter la bino té mais lelo na ko laksa bino maman moko to yambisi kana bombino kombo na binga maman moko donc concert nanga moko aye mana ninga chaîne de Manza London TV vraiment merci à mon boss bah bien il est vraiment donc na pe mon nom que de Bruno original donc de Bruno original mon patron mon boss merci l'opportunité au mozo pe ça Prince Ka le parfum de la presse merci na moni mala moko pe shop vraiment et daga moi Prince Ka le parfum de la presse na moni mon shop ML original Dora na kata kasavu bwana vraiment donc na entrée victoire on a malamo bomoni shop ML Dora donc bokende kuna bosomba blo na bino merci na Samuel le bonheur na kati ya Lesta vraiment na kati wana Samuel le bonheur azawana pourquoi pas mon vieux Gabi Mouta le muzomba solo na kati ya Diblin mon vieux na Pesiombo te place aux Ali mais na présenté bino déjà concert na ngai oto ya mi vraiment na chaîne avec Boboto et Prince Ka le parfum de la presse motema malamu au boss na biso de Bruno original ak Sarabiso cette étoile avec fonction tout le monde a déjà maman déjà abi nga papa na chaîne maman na chaîne tout ça na biso moi sinon mobali te mais concert na ngai confrère dans des alaka mbotenga mais ça mingo benge moura parce que na laxi bino pourquoi ameka ko limo moi une année moi benanenga ba TV mais cette fois-ci à zongi avec vibration donc vibration na yo na kozunga abouté senga ke biso to pesa on peut banzela par rapport à chaîne par rapport à l'idéologie des alaka na PC de Mbote déjà bonsoir Mbote peu bonsoir na yo Prince Boni ouais kitoko vraiment concert nanga kitoko mais nga siko yo na kolinga yo moko se présenter par rapport il y a disparition na yo tango bunga wana elo ni pe sala OK obunga parce que tu peux moi vérité belé bamsu ba loba ngwa ke poto odinda na nzela mai bamsu loba wa kangama la Grèce bamsu loba oba mela mbongo poto bamsu pe ba loba o te abotaka yango fandaka inane. Ok, merci beaucoup. Anna Bandana, qu'on s'est représenté. Je suis Lauriane Motoka. Autrement dit, moi, amour à Soda Makasi. Le monde demande moi, amour à Soda Makasi. Je suis de retour, vraiment, quand on est au bas. Mais il que ça, le silence, n'a une année prince, n'a mais un peu dévoiler secret. Ma vie la mina ba poto. Ma vie na biso ba poto. Ma vie la mina ba poto yo. Salini ba vie. Ya mana masolo na eko no petite ngala benda ba tu nzela nord. Ça mongo na yo Angers comme ça nzela nord ngala sa nini no benda yo. Prince. Na zongelité na munene. Viana me afi banga mongo na nga akenda na mongo na nga lelo destination ko. Mais la luka kayo. Mkona zwayo yibo sala prison Anakin. Ngai mkona zwayo o sala prison Anakin na lukaka yo. Amelanga mbongo bela 5000 balles. 5000 wana kutota oyo zaki dossier c'est commis presque à la fin il faut passer jusqu'au 5000. Moi ba mbongo za moi 5 ça pesa 5 ça basala boy. Pesa moi boy basala, pesa moi boy basala. Nzokane azalaki nesro. Azesro. C'est vraiment un escroc. C'est un vieil avant d'aller en Italie. Moi en Italie vraiment parce que ceux qui n'ont pas l'État, wana ni manangai qui bana l'État bana l'État basala ngote par rapport à l'État wana Samuel le bonheur azawana charge à l'État mobimba. Donc sur Tali bongo na katia Diblin wana vraiment to moni bongo Gabi Mbuta mwana muzomba solo donc yo muna kino bangote
Bon, on dit même si y a une sœur que j'aime trop, Nouria Konaté, à Ebisanga, Bilorial, Bisoba la porte belé to koma batalokuta. Asanga ebela ba la porte to koma batalokuta. Moi je dis non non non. Cette vieille ici na Monique non, asa vraiment on a sérieux. Face à ndo lata après son dit maté. Moi la malam, viens mon même un grand frère dans la Suisse, c'est qu'il y a des sérieux, il faut que ça m'en panaye. Mais via Betsanga Libanda moko dans la konda bato ba monanga ye. Baby que non mourra vraiment à konda qui bato ba monanga baby que non mourra azaki mal ba problème. Mais Nathalie ka ke leki na mbongo to sala ngo. Kande na zwaka wana ndepe no sa no zwape mususu. Alors on a saboté mais yo. Merci yo vraiment merci ngape le quoi eza émission na yo vraiment ngana kota kaka na tikelo vraiment passe vraiment na 100% vérité prince ya maki yo mais ba ko changer ngo kombomba mo bongo na émission na yo ça va. OK, merci beaucoup à vous. Parce qu'on a CP, est-ce qu'on appelle ça deux personnes mo te permettre ngai vraiment ba bien shop ML original d'Ora na kata Kasavu na entrée Victoire wana Samuel le bonheur na kata les stars na peso mbote na moni bongo lisusu de Londres Congo shop na moni bongo mon frère Gabi Mbuta mwana muzombo solo na peso su mbote bongo pa ya Christian Okedi Christian Okedi toujours ndenge zalaka na moni bongo lisusu Sundi Janice Sundi Janice motema ya 7 étoiles toujours ndenge zalaka pourquoi pas na pesa mbote bongo lisusu na Gabin ndenge zalaka toujours masalanga Gabin na pesa mbote pourquoi pas nazongi sela ma micro Gabin ni wana parce que nazana vena nga Gabi Mbuta mwana muzombo solo na kati ya Diblin nazape na masala mo be Gabin. Oh Gabin nani parce que moi aussi je connais un Gabin qui s'appelle Gabin Matondo moi à Londres solo c'est quel Gabin yo lobela o ya ngai yo be wa yo komboni na Gabin Matondo moi à Londres solo vanda no vanda no na lelo na bi original moi à Londres o to benga original de Brino original original wana vraiment de mon boss muto asali ke moura azongela suma sur lo kande ezalaka mais je suis avec vous vraiment kande ezalaka na bisibino na ena sito yo na ema makamu na kata sito wa yebika luka ranki na moura eba ke moura zongi ndaluka rankina mura zongi na kati no na ko tika yo te ngala tika lo micro mais na ko tika te ba question zo bakisa makaka yo bi mura zongi est-ce que yo koka ba gloire yo langi est-ce que yo koka ba bibi kapinga yo koka ba karimo konzi yo koka ba zebele yo koka ba jemima yo kananu koloba te ke na koka bango te parce que bango nyo surtout baza ba concert na ngai je travaille avec bango na bi bango ndenge bazalaka sauf que gloire langi je le connais il fasik aza licencié il fasik je le connais là-bas Mokondi, je le connais, c'est une sœur, une fille qui est courageuse. Même ça, qui vraiment dans le monde, c'est pas le baka, ou le baka, les cas de fasik, camarade, nous allons nani, qui était vos collègues. Mais je sais que Balobi n'a pas gloire. Soma izabongo bota na babetenga masoke gloire langa na zemi na obinini obizela zela mama kitoko bakisami nzambela ngai mon boss le Brino original mama kitoko bakisami mon avec Gabi Mbuta mwana muzombo solo na kati ya Diblin baebe mama malamu bakisami obinini gloire ya olanga sen soit disons que azana zemi ngala ebina ngai te mais na yo ki babika ke biso to ba news babenga biso mwa elo mo sami koto ba peso information balobi non mais Zemengo ba sente to babali ba sente to babali bilo linga zemi ala nzela ni ne ya mwasi babali ba pasteur ba lakisa biso ke zemi ya ala nzela ke babali yo après ozuno zemi presque to swana te to solo la to swana te to solo bolinga zemi ala nzela ni na mwaso babali na ndako libala na mwaso babali te bima na mobali na ye soki bazui zemi on to babala ya babala ba papa na bango et ça ba zemi n'est-ce pas bon on y trouve na zemi ce qu'on s'en va zemi aïe bien moura ni makambo moura zonga avec vibration vraiment à tactique pe mbala moko azana zemi sikoyo mais quand na ba relation na bango za ndenge non baza ba relation de tiglo olangi na relation mo bien naye ça serment na ba kutu serment mo événement mo salama na mama yemo
na matanga ya musicien boye Gloire elle était là télémaka vraiment non c'est pour mourir non tomboka pour la mourir non tomboka il vraiment nga tomboka pour na yo tumbi mambaze na plateau tumbi été c'est le konga na yo qu'est-ce que la tumbi Gloire vanda na qui song après nga na kota ngote je salue Gloire Olangi je salue aussi Karine Mokonzi la baronne pourquoi pas à Aisha Okoko donc Aisha Okoko différence c'est à la que bota moi différence tu vas Gloire Olangi na Karine Mokonzi baza ba camarade ba vanda la place mon ba liapé ba travailler pas ensemble mais les problèmes le kabola bango et ça la ba ouais là qui circé mais sauf que je connais que Gloire Olangi a licencié siko na yo c'était oh Moura tika na bongo so bi que Gloire Olangi a licencié sikoyo c'est que Karine Mokonzi peut pas licencier parce que tu es au moni métier na biso oyo métier après c'est d'accord métier mon libéral et ouverte hein oui bien on désolé et ça na ba oyo ba botama nango to benga ba na ligne à côté na classité atangela ne yango te aleka na même pas kutu na ni ba benga na ina ba l'accès animation mais tellement botama nango ba bi ayebi nde koloba comprendre ayebi koloba et ça li que non ba exploiter mais to ba ngo na lelo omzindumba waza ndumba la balabala aza tel ozui miroir ote liboso na ye alors mi mona ka ye comprendre mais quand on expliquer non ngolo bana nini te explique c'est ngolo banini zela ka cité au monde toza boy bazui miroir bati en face na yo prince au mona mutu msute la miroir wana o mi mona ka yo so ndumba waza ne ndumba la balabala ozui miroir o eza télévision au PCA pasani aïe 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 le bana maman salanga René Abiri malgré tout hein na beso mo déplace aux alliés pasala nini ça se siko ndongo yezongo zongi siko boy mamunini ya malamu yeli biso na kata chaîne oyo eza chaîne oyo nga bana baki na travailler vraiment lisuté pour na komela nzela vraiment que non la sa mission na nga les ala mais chaîne oyo pesinga courage hein de Mbanza London TV Bruno original de Bruno original et pesinga courage et non Moura yo yebi musalo c'est la 5 ans vraiment que ne quand fait les boy j'ai dit OK d'accord je suis là nazawana pour notre travail mais là otandi mo mbalo pandi mikolo ngai seko uta na samai o mati parce que so zanoka likolo yeba ngana na mabele vraiment ya mai batama mabe wa mabela mai na batama mabe Johnny Milonga yebi na batama mabe cette étoile yebi na batama mabe j'ai blagué na kaka c'est mon frère c'est vraiment mon frère ouais merci moi ce qu'on a préféré vraiment toujours accueil on les a ambiance ba Gloire Olangi ba Karine Mokonzi ba fertilité ba nini yebisa biso nano yo mamuni ma siko memeli biso bon makambu ya sika to pe ya kala ezala non te po nyoso tout ezala mais la yebisi bino kaka boyebi bilenge bondo kana masolo ya ki eta boyenga nga mama bilogota masolo ya ki donc na bandiango awa na zongeli awa po chaîne oyo et chaîne moi epesinga ba courage ya kozongela musala ngo donc ba yebisinga 5 ans no e facile que zaki ya pamba te comment ko tika on ka ile kanango bo donc je suis là avec vous donc bozala ba fan bozonga singa fan nabité Pepe Kale banda kufa 21 ans déjà le 28 tu as célébré 21 ans nabité moi mot par rapport à Pepe Kale notre icône Pepe Kale paix à son âme mon est vraiment parce que vous voyez quand Pepe Kale a kufa qui j'étais encore petite nazala maman amke bakas on a âge naboiko nazala moi amke makasi bangi to ko calculer naboyi mais sauf que non natana banzembo oyo etikala ngai nazala moi même si c'est émission na nani son fils là son ancien émission dans son fils nalinga ye maman banze momi balo banze mo roi ba mabele donc j'aime ça Pepe Kale paix à son âme notre papa na oka ki petonga na bazaki na ba problème na oka pe que moi ce n'est pas kufaki hein bape makana na kimia c'est bon bape mana kimia ngape na longo na ngana fana ngam panzi na tikili au ma plateau na yo donc il y a une robe accès sous karake soyez le bienvenu na katia de Mbanza London TV merci oui
des bandits. Maman est bandit avec Lauriane Mutoka autrement dit moi l'amour à soda makasi. Désormais nasa awa hein na te malanga vraiment na te malanga désormais boy bake nasa awa à partir il y a date à lelo bokanga date à lelo vraiment ça dépend ba air bozali parce que na bi baza na ba butuka lo ba biso ça dépend ba air na bino boy bake date ya lelo toka autrement dit mon amour à soda makasi à côté na kata de Mbanza TV de London de Mbanza TV de London hein na côté wa maman makambo bandi bandi lebi sens na ba elobaki na sens na ngai bo sala alors comme na mi benga ka soda makasi mon amour okutunga mo la mi pesa te ba pesa ngande ko pesa yende siko pona moi l'amour à soda makasi yango moto na ngoti la la pesa kombo non d'ailleurs sambuso pas moto na pousser la pesa ka kombo non mais na c'est dosé pour na lelo merci ming na bino ba ebozaki ebele kolanda biso na émission na biso mokolo lelo to pe présentation ya ngai Lauriane Mutoka ya mokolo ya lelo l'original de Londres, l'original de 00, hein, d'original de 0044, hein, là c'est mon boss, plus 44 de Londres, hein, mon boss c'est vraiment quand des ala sans oublier, la peste ba mbote la nga ebele mingi pa na yo, na ebike to continuer. 5, 4, 3, 2, 1.